Maman malewa. Avant que biloko na yebela pe ba client na yo ba ko tongela biso tout ça na ko to moyen ko développer ba kati na biso bon mais pesa na 40 000 francs na salle la yo raka kitasi ya mpako oto kana papa Belo yo na téléphone le baki na ngapa ku yango ezala ka 25 000 francs bon pesa ka 25 000 beta show na lobby malala te ozolala mais yeba ke prix ya taxe communale wana ezalaka 40 000 francs ngai na ko soldo leo kaka na 25 000 francs ngai awa nanu na tekite na zomi kaka na 15 000 francs mais ozoboma bon sikoyo pesi 15 000 na poka soki ba client na yo basilisi na ye kozwa le reste soko olingi tosila na lelo ozwi kaka 15 000 oyo emonani mpe tosuki kaka na 15 000 soki olingi kopesa yango na 25 000 wana ozeli ti mokolo na kokokisa mbongo yango nde nakobenga yo or mokolo yango eyebani mpe te me babomaka nyoko be na kiteni ya nzete ezwami pene na yo bon ekufeli te eza nango mpe mbongo ya leta ekosenga nasolisa bachef misusu mpo batela yo signature ya bourgmestre na cachet ya maison communale ekosengela na katela bango lisusu ata 4000 ndenge kaka elobamaka toteka ekolo tokabola mbongo mike yaki yo mikoki lelo ozwani bon yaoli na yo nakosabote mpako ya leta nakobimisaka yango libanda ya service communal oyo esengeli kosala yango mpe kokende kosolde yango lopango na lopango epai ya bato misolo nyonso ekota obe na poche na ya lelo osoki sokoza penza moto limbisa ngai na kosala lisusu te bandeko tofuta mpako mpona kotonga commune na biso mpako ya leta bafutaka yango na service esengeli likambo ya mpako etali biso nyonso mbongo ya leta ekota na kesi ya leta oyibi mbongo ya leta esika na yo ezali na boloko oyo ezali manaka ya Rodesik na bokambemi ya Dirai na lisungi ya misolo ya Union Européenne